Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Ça, la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote bandeko bana Congo toye lelo po toyebisa bino lisusu ke video ya bato bakimaki ezalaki video bamontaki yango eleka deja kala na Algérie ezali ntango bazali kokanga banoir na Algérie mpo barefulue bango. Alors na nzela ya Algérie nde banoir wana bomonaki na kati ya bus nde bakimaki basotaki. Soki botali ba plaque ya ba voiture wana bokomona ke ba plaque wana ezali ya République démocratique du Congo te to ya Kinshasa te. Ezali ba plaque ya Algérie. Donc bato bazali kosala yango baza kosala yango po ba diaboliser pouvoir ya Félix Tshisekedi. Yango bandeko bana Congo biso toza koyeba te ba Congolais to kokende wapi. Ba Congolais mingi bazali ko critiquer ko finga Félix Tshisekedi. C'est vrai mutu nyonso aza na mabe te aza na mabe na malamu na ye. Kasi ya solo bandeko soki lelo Faci alongwe nani akozonga na pouvoir? Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, bandeko ba politicien congolais ya solo bandeko na ngai ba Congolais to fongola misu. To fongola misu na biso pamba te ya solo bandeko soki botali lelo na pasi oyo ba Rwandais ba monisi biso na Congo na ebite ba Congolais mingi koma ba kozala na sima ya bapaya oyo lelo bazali kolinga baya ba diriger biso na Congo. Ba Congolais to fongola misu. To fongola misu na biso ya solo bandeko. Lelo ba policier to armé na biso soki eza kokoka te parce que nous sommes infiltrés. Kaka na biso moko ba Congolais bato tozali ko soutenir ba étranger oyo bazali na mboka na biso. Ba Congolais bango moko police bazali ko surveiller, ko contrôler, ko kengela ba Libanais na ba Indien oyo bazali ko konza biso na kati ya Congo. Ba généraux to na ba konzi mingi bozomona na armée na police bazali impliqué na ba makambo zali koleka na ba kidnappé oyo bazali kosala biso na kati ya RDC. Bato nyonso basali ba témoignage ya solo bandeko ezali kolakisa ya solo bazali koloba yango ke ba policier ba colonel ba général baza kobenga bango bazali appliqué na makambo zali koleka na Congo. Ya solo bandeko président de la République akosala nini? Ba poste nyonso numéro 1 ya police na Kinshasa Général Kasongo ya lobiki ya solo atikali komona ta kamoko te oyo ekomeli ye te babomi mutu babwaki mutu to mutu moko bamoni ye ke nzoto na ye rein ezali te na nzela to babwakaki ye bandeko ezali penza pasi komona ke ya solo Général Kasongo azali koloba ke azali komona batu te entre-temps bato bazali komona baza koloba ke o bazalaki kidnappé bazali koloba ke sika bakendaki baza komona ke makila mutu aza kobima na makila na maboko moko alobi amonaki mpenza ke ntango baza kokende na ye ti babwakaki ye na nzela ndako bakendaki na ye bakotaki santu kuna ya solo bandeko ezali kolakisa ke bacolonel na bagénéral bazali appliqué na makambo ezali koleka 5 minutes oyo kidnapper oyo asengaki bapesa bango il fallait na loi ndenge tomonaka na poto il fallait bapesa bango bayokana mpo baya koloba liloba moko mpo babimisa bacommanditaire oyo bazali kokomande bango kasi ya solo tikali kosalama te tomoni bango bakei na makala kuna bandeko suite na bango tokoyeba bango pe te soki kosuka ndenge nini mboka Congo
bandeko vanité de vanité bakonzi na biso bayebaka yango ya solo mokili oyo ezali mokili mbanga ya taba lelo ezali ya bino lobi ekozala ya bino te bato badirijaki na ntango Mobutu Laurent Désiré Kabila ayaki bato bazalaki na Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila ayaki bato baye lelo badirijaki na Joseph Kabila batiaki penaki tembe ya solo lelo tozali na Fachi Beton oyo alobi état de droit liberté de l'expression biso nyonso bana Congo tofongola miso toloba likambo za koleka na Congo bato ya Fachi Beton mpe bakoleka gouvernement mosusu mpe koyaka kaka bandeko na ngai tokomona mpe chef ya police mpe ya sika koyaka kaka ministre intérieur mpe ya sika koyaka kaka président de la république mpe ya sika un jour akoyaka kaka kasi ya solo bandeko Fachi Beton aza kosala mpe baréalisation na ye ya malamu tolinga te tozonga na boombo peuple congolais tofongola miso donc na résumé bato tomonaki na bis bakimaki ezali bakongolais te elekaki bongo na Algérie eza video ya Algérie ezali bato ya mitema mabe oyo bazali oyo kaka bakongolais tala congolais moto ya mabe aye kokotisa yango na réseau social alobaki ya solo tala bakinaper oyo babomaki baza koboma bato bango wana bakimi na bango tala bato mpe basali bavideo babika bakimi bafingi gouvernement bafingi général Kasongo mais ya solo bandeko nzoka neza nango na Algérie po na nini biso bakongolais tolingani te po na nini tolingi mboka na biso te po na nini toza kaka na nsima ya bapaya okomona bato baza kotia makelele makasi baza kofinga Fachi Beton na nsima na bango omonake bazokumisa Moïse Katumbi bato bazotia makelele makasi balobiki ya solo Joseph Kabila ya kozwa mutu na yo otiaki na pouvoir mais na nsima na bango bandeko toza koyeba te biso tolingi nini biso bakongole mboka oyo tolingi mpena nini tolingi nini un jour tozala banani na Congo oyo nzambe apambola bino bandeko ingeta. Voilà les amis, il faut faire beaucoup attention, méfiance surtout ces derniers moments. Le marché noir du corps humain est en plein essor au Moyen-Orient. Un seul rein est vendu à plus de 260 000 $ américains, soit plus de 131 millions de francs CFA. Et le cœur est vendu à 119 000 $, soit plus de 60 millions de francs CFA. Et le foie, c'est plus de 157 000 $, vous voyez, soit plus de 79 millions de francs CFA. Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes en quête d'opportunité, lorsque vous souhaitez voyager, aller en aventure, que des agents s'approchent de vous pour vous dire qu'on peut te faire voyager, t'envoyer travailler à l'extérieur et tout. Faut faire très attention à ces propositions actuellement. Ils peuvent te faire partie, là, une fois sur place, ils éliminent leur cible, récupèrent les parties les plus importantes et puis paf, ça enrichisse. Donc, c'est totalement courant actuellement et l'information est disponible sur le site des Nations Unies. Donc, c'est une façon de prévenir les gens. Les gens du Moyen-Orient se sont encore levés. Donc, il faut faire attention, il faut se protéger. Il faut divulguer l'information autour de vous. Faites très attention. Merci bien. Oh, Jara, Congo de la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. Ouvrez la paix. Ouvrez la paix. Sala Babylone. Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique. Guck wie in Afrika. Le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone. Alles wegen À Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.